portion o ya ke kozwa wana ya ko bénir ba marié au nom de Christ Jésus conformément les saintes écritures et puis ça mérite. On va faire quand même exemple ko banda ancienne alliance tina nouvelle alliance pesanga ndakisa ya mwasi moko sa pamboli libala makambo tozo bango na esprit moko ko chola motuté ya ko kitsa motuté ya ko dénigrer motuté ezande kaka souci pastoral toza nango parce que moni ne ke wana e ko kende pe comme normal osomona bala ki sabiso ata mwasi moko na Bible s'il vous plaît exemple on a besoin ngo panani mwasi au pambola ba marié pouvoir wa nos yeux wapi ça mais pas pour révéler maman Nadège ah ben mariage ma bezali wapi c'est que Bible to continuer Bible ce que na landi motuna na kasi Bible pe yango ba Bible continue oui ba ko renouveler ngo ba non saki ke ba mususu eza bongo te wana ma commune ngolo ba bongo na bandeli parfait 1 Timothée chapitre 2 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Bonsoir makambo nzambe te bokotsa ngona makambo ya sikoyo. Liloba nzambe parce que critique lobi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus azana ni lelo. Mais Jésus c'est la parole. Papa chic na bokuse bato bazui mandat to muto ko zwa mandat ya ko pambola mariage c'est un ministre. Lokola ba apôtre ya Jésus na kati na bango mwasi atikala kozala te epesa meli nzela te na mwasi apambola libala. Pourquoi? Une parcelle à vendre au quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula, localité de Mazal. Référence concession cité Snell sur l'avenue CPA. Sur une dimension de 9 sur 12 mètres avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain, plus toilette de visiteurs ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp plus 243 89 46 91 722. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambungu na ngai epa ya oncle Chimvundu. Leki ya maman na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on appelle ça qui est 15 000 $. Mais bah yebi singa place moko bezamba moins cher. Bon, yo le bakini. C'est une perruque mais. Moi eza muke, nazo bak salomi sak. Hey. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu. Oncle Chimvundu. Yo le bakini. 2500. Muke, eza muke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bosse bele boko la biso mokile mobimba. Merci na confiance, merci pour la fidélité. Awana chez Bissou Télévision, ndeto lobaka la chaîne qui vous ressemble.
Merci na ba o nyonso ba benga biso pour na ba idée, ba remarque pour na évolution ya émission et police de star. Merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor officiel ya chaîne Oyo chez biso télévision. Te chik muka da kota ba kisitete na côté le morote. Biso ton sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth, yende après ça biso succès ya ofele to liara nie na butute. Nga liara nie te. Biso beyote merci beaucoup sponsor na biso na ndenge ondima biso na bosoto na biso biso ba na yo to zakaka epai na yo to tinga maka obeyo. Merci mingi na partenaire na biso mususu mama Emily depuis Canada na orphelinat vida vous allez kosunga bala bitike ba kolia komela balata. Merci mingi mama Emily na initiative ozwa ya kolesa bana oyo motonyo sa mutea malama linga sunga bana ya orphelinat vida bobenga na lombango mama Emily boko en contact na ye matoni mingi na bandeko na biso dans la prise de vue na komona dinji mosolo Elias na réalisation. Merci na ndeko Chris dans la prise de vue na bossa était Fabien Poitoma bazali wana pona ko assumer ma matali technique nzamba mona bino bana mikeme maele belé. Merci mingi pe na mwasho yanga Lidi Mukadi ainsi à mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Bandeko babolingo tomoni ya komona na mboko oyo. Est-ce que moi ça ko pambola mariage te? Est-ce que pekisa mi moi ça ko pambola mariage te na mboko oyo? Tomoni maman na biso hein vous ne pas citer bo yebe kala mingi te na émission lelo a ko pambola mariage. Hein? A ko pambola mariage. Est-ce qu'ils ont autorisé une femme à pambola maman Nadège na citeka comme parce que c'est na loba maman Nadège a ko pambola mariage. Moi si ya papa na biso papa Toms à reprendre le mariage, est-ce que les autorités est autorisé selon la Bible, la carte Bible a autorisé yango. Il y a on est à travers cette émission. Tout le monde na islam en pleine prière, ba pesi ba bimi, tout le monde ba bele bimi. Est-ce que les fin du monde nango yo tolobaka et comme signe on a ningelo banini. To beta be moi c'était mais matalipe par tous, où ils allaient actualité d'internet à travers cette émission, mesdames, messieurs, ensemble, na papa Emmanuel Tosolola. Papa Emmanuel, n'a pas sur mbote. Mbote, papa chic. Sangoni ni papa. Kola zo sunga biso. Ok. Tuzuka ngolo na miso na ya ko mona sumu kola lelo pe ya uzasu na plateau na bino. Seigneur, merci pour ngolo au sele subiso qui vient na weza kata biso. Sunga biso ba inoso ba kolanda biso molo mo santo kamba ba mpona ko comprendre parole et pona ko sentir sali oyo tina kata parole vraiment une fois de plus ngolo na ko kamba biso na komona Yesu Masia. Amen. Amen. Papa Emmanuel toyambio lelo na émission na biso police de star Nemo Mesano tomoni maman Nadège akopambola mariage. Est-ce selon la Bible, ils allaient permis? Bon, et là, on a tout développé en gros. Tout développé, on a sens que n'a qui bénir les mariages. Voilà. Na place que tout soukaka et pas ya mutumoko, tout et pas ya sœur Nabiso Nadège, nani et pesamelier nzela pour na kopambola mariage. Ndeko chic parlant na ndaba na kotali que le mariage est une union légale ndenge batna subayebi par la définition. Le mariage est à rappeler ce que Dieu a joint. Il y a une écriture lobby que personne ne sait pas ce que Dieu a joint ou ce que Dieu a uni. C'est que le mariage est à jonction yanzambe. Mais à part ça, les mariages, ils appellent lien. Pourquoi nous avons un lien? Nous avons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous avons le deuxième verset. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. C'est-à-dire, loi, il y a mariage et zawana, où ils allaient lier mobali na mwasi. Il y a un autre que le mariage est
lien. Nazo développer yango par rapport à la question tuninga. Yango na ngalité que to kende directement et pas à notre sœur Nadège, mais to mekana ko mpe ko sala exposer moko pour que bato bazolanda biso ba meke mpe ko comprendre. To si to comprendre na écriture. Des fois to za nango lelo to sala makambo nzambe sans que to consulter les écritures. OK. Makambo nzambe ko tambola bongo te. Même ceux qui te dit que lelo lumière ezali, c'est parce que parole de Dieu ezali. Ceux qui te dit que le monde ezali créé par Dieu, c'est parce que les écritures ezali. Ceux qui lelo to za na connaissance que Jésus-Christ a koufa, puis c'est quoi? C'est parce que les écritures ezali. C'est que to kola mukate makambo nzambe na ndenge na biso ka boye to bandi ko sala ngo. Faut faire très attention parce que ko sakana ba domaine nyonso sauf la parole de Dieu. Pourquoi to zolo ba bongo? Parce que na katia parole sali, na katia parole sali, avenir ezali, ou to benga la vie éternelle. Tout si to comprendre ensemble que le mariage est un lien. Nazui maintenant Matthieu, parce que papa Chic Mangamanzam, il faut pas tout le bagango na mutu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Voilà Jésus n'a pas sa Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire c'est Pierre. Jésus-Christ a dit nakope sayo bafungola ya royaume. Oyoyo okokanga okolié. Likolope ekokanga sur la terre. Or sur la terre tomoni pe mariage peso salama. Yango moni apôtre Paul azo bango na Romain que mariage est un lien. Ce qui est un lien, c'est que ça na muto azo kanga. D'abord, c'est Dieu. Ndenge na Matthieu chapitre je crois 19. Écriture lobi que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Voilà. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nzambe ndazo kanga. Mais nzamba zo kangango sur la terre comment? Parce que Dieu est esprit. Yango zomo na corps ya Christ ndazo bisa siko Pierre abi oyo yo kokanga. C'est que na biloko yo Pierre akokanga mariage pesa na kati. OK. C'est que Pierre a eu mandat ya kokanga na se pe likolo ndimi ndenge Pierre akangi. C'est que awa tomoni na domaine ya mariage muto a eu mandat c'est Pierre. Nani aza Pierre? Pierre c'était un apôtre de Jésus-Christ. Pierre, c'était un ministre de Jésus-Christ. Voilà. C'est que l'Inkolobake, un ministre ou un apôtre de Jésus, n'a a eu mandat et pas un Seigneur, il y a lié quelque chose sur la terre. Or, parmi biloko ya joli mandat, le mariage pesa na kati. C'est que mandat ya kanga, le mariage, ya ko bénir, le mariage, et Pessameli un ministre de la parole. OK. Et Pessameli un apôtre de Jésus, un envoyé, un serviteur. Parce que par rapport à la question oyo posenga, pour ne pas tarder car pas ya sœur Nadège, c'est comme si Olimbi Sangai na so place na yote, na entendement nga nazoka, est-ce que moi c'est akoki kupambo la mariage? Voilà. Yangone motuna na yo yangwana. Parce que le bateau esprit, il y a humilité dans la société. Esprit, il y a repentance et dans la société. Pourtant, c'est toujours ça la émission pour éclairer les autres. Voilà. Non seulement les autres, même maintenant, mon toit a commettre acte wana, a commettre erreur. Ndenge peut toujours le babouye et qui peut toucher et même la repentance. Tout le monde a battu belé, ça va poser un acte par ignorance. Bah mon a peut-être des acquis malam, mais par après on va avancer. Bah et comment on a que non. Et le côté ça des acquis malam, te bolimbisa, talanzela malam, yango. Alors
papa chic na bokuse bato bazui mandat to moto akozwa mandat ya kopambola mariage, c'est un ministre, c'est un apôtre, un envoyé de Dieu. Est-ce que na ba apôtre ya Jésus-Christ, est-ce qu'apôtre ya moi si atika la rosala? C'est ça le problème. Na ko répondre non, apôtre ya moi si azala kate, ministre ya Jésus-Christ ya moi si azate. Oh, bato bazui mandat ya kopambola les mariages, ya kokanga. C'est-à-dire nzambe azokanga na nzela ya basali na ye. Parce que moni mosali ya nzambe azalaka accord, azalaka instrument o nzambe azosala lelo. En réalité, mutu azokanga mariage, mutu azopambola mariage za nzambe ye moko. Yango monaki na mariage ya ebandeli ya Adam na Eve, babi nzambe apamboli bango, alobi na bango soyez féconds et multipliez-vous. C'est-à-dire nzambe azokanga mariage, na elobeli musu azopambola bango, azondima libala wana. Siko nzambe wana lelo lokola eza esprit. Amo na kate, asala ba instrument oyo azo utiliser. C'est-à-dire ce sont les ministres de la parole, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Mosali ya nzambe, un ministre d'été oyo azu mandat. Yende azana makoki ya kopambola libala. C'est pour vous répondre. Ezak pe kaka likambo moi cité. Motonyo sauté. Même un frère ata yebi makambo nzambe. Soki azam moteite, azam ministre te, akoki kopambola mariage te parce que ça mandat ou epesa meliete. Siko côté ya basinde, lokola ba apôtre ya Jésus na kati na bango, moi sa tikala kozala te epesa melinzela te. Na moi si apambola libala. Pourquoi? Parce que ministère, les dons ministériels epesa meli moi cité. OK. Nazo ko appuyer ngo sikoyo na kati ya ba verset biblique. Parfait. Na bandi na 1 Timothée. Parfait. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 11, 12, puis 13. Que la femme écoute l'instruction en silence. Moi, si ayoka, instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Wana ma commune de Golba Bongo. Nabandeli. Parfait. 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Ah, conséquence c'est nini to moni maman Nadège, moni bato mosobe bako balisa. Conséquence nango za nini? Po Bible pekisi. Maman nabiso Nadège a édifié kabiso makasi. Na banzembo. Donc ça a édifié. Mungongo yo o nzamba pesa dans likabo. Aza ko édifié. Et nazo croire que nzambe apambolai. Na yebi finete mais neka na monaka nzambe apambolai. Peto yebi la sœur na koyemba. Ayebani succès, bénédiction. Nzamba pesi yango na makambo kote ya te. Nzamba pesi yango na mungongo kitoko o ya pesi. Pe franchement, mungongo wana édifiaka biso. Et le sambo nangezali eko bako édifier biso. Mais kokota na domaine oyo. Na yebi ke ko sepelisa bato mingi te. Mais c'est la vérité. Loko la mandat pouvoir yako pambola libale pesa meli batei ba ministre. Or ministère
ya femme ezalaka te. Omoni bato balingi nde évolution ya mokili. Bato balingi nde papa Shikili misanga na zape kinois. Na l'utilisateur allemand langage mon azoka na nzela kilelo. Voilà. Bato ba supporter pasteur alobi maka te tozo yoka. Kilelo ngape na za kinois. Omoni bozo makambo nzambe te bokotsa ngona makambo ya sikoyo. Liloba nzambe parce que critique lobi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a zanani lelo. Mais Jésus c'est la parole. Parce que critique lobi na ebandeli ezaki liloba ezaki na nzambe pe liloba ezalaki nzambe. Liloba wana elataki nzoto etamboli na kati ya bato. Liloba elati nzoto c'est Jésus. Jésus a la parole faite chair. C'est que la parole c'est Jésus. Il faut faire très attention na kati ya domaine. Ensuite, deuxième verset. Parce que témoignage est vrai, il y a 2 ou il y a 3 témoins. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Et le Bible. Car Dieu Nabanina verset 33. Ok. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme une église. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon le dit aussi la loi. C'est que mon bekwe lubakango, awa apôtre Paul pe akikolobango, que moi si na kati ya losambo, moi si avanda kimia, et pesa melienze lata loba, koloba oyo, et ça pena koteya, et pesa le meli, moi si te ateya. Ça c'est l'enseignement des apôtres. Osomona papa. Okay. Bande comme susu parce que nasina sali moi ba débat o mingi. Bande comme susu soko pesi bo o Paul azai ko bana église ya Corinthe parce que église ya Corinthe ezalaki na désordre. Mais c'est faux. Awa Paul azoba na église ya Corinthe te papa chic. Hein? Paul azoba na église ya Corinthe te 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Alobi boy. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Okay. Par la volonté de Dieu. Et les frères Sostem. Mukanda oyo. Papa Chik, très bien. Mukanda oyo. Alobi boy. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est que Mukanda oyo ba Corinthien. Atinde lango na église de Dieu oyo ezalaki na Corinthe. Virgule. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, message autant azotinda, atindeli église de Dieu, où ils sont à Corinthe, virgule, atindeli pe, batu ou bazali sanctifié en Jésus-Christ. C'est que, ce qui n'est pas chic, asa sanctifié en Jésus-Christ, c'est que message, eza pour na batu à Corinthe, eza pe pour na ba o nyos bazali sanctifié en Jésus-Christ. Virgule encore. À ceux qui ont été, en Jésus-Christ, appelés à être saints, virgule, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est que en quelque lieu, et si quand nous sommes allés invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire par exemple, c'est une mission religieuse. Voilà. Nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est un message et concerné Pépisson. Mais mon tonanta menakata s'il vous plaît. Namonyo golobala makomi lelo to na 20e siècle. À l'époque, tu avais un iPad boité et comme numérisé, Bible na kati ya téléphone, mais makomi on a ça date de longtemps. Lelo to attend de la grâce, makampe évoluer. Ce qui est hier, joyeux lelo na mokola lelo, hier zotamona na voiture, hier zola tabakos, hier zola akosala makambo ki lelo.
Mais pourquoi besoin akana makambo akala wana na Bible? Sont des naïbité selon comprendre. Babi makambo wana nzamba komuta na mitima, temps de la grâce. Papa Chic. Tous dans le 21e siècle. Voilà. Ce qui est sur l'équipe lelo a reçu un Android na WhatsApp, a reçu la WhatsApp. Depuis création, moi nazo ba moyo. Voilà. Et c'est le varawapi. Kai sigezalaka. Na est. N'est-ce pas? Et c'est kushaka wapi. Kai sigelalaka. Na ouest. C'est qu'on a 21e siècle. Soleil doit s'élever wapi. Na commencement, le soleil ils s'élever na est, ils ont se coucher na ouest. On les a créés. Le na 21e siècle. Soleil ils ont s'élever wapi, ils ont se coucher wapi. Parce qu'il fallait pas soleil la nature. Vous avez combien de motos à combattre? Na lobi la nature et sengeli. Hein? Et il enseigne Pébiso. Nanya Keli Moïse. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Mais il fallait pas que dans le 21e siècle, soleil a connaître peu évolution. Que bon, na ebandeli, na banaka côté le mana est, bon le la makambo changer, nga pena changer. Okotika komona ngote. Papa Chic. Okotika komona ngote. Maya kozaka na source, akobwaka, esika bwakaka. Okotika komona changer bate. Mukolo to komona même a changé, a komona na 5 pattes, okomona yango te. Mukolo to otika komona mwasi mobali ya kumbase, mais otika komona ngote. La nature etika ko changer te. Ce qui toyebi lelo ke nzete za lumière za chikoza eza nanzela liloba nzambe na tu ko biso ke la parole de Dieu aza mutu mobimba c'est Jésus-Christ. Lilobe lobi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le monde, ndenge bozo kende na évolution. Ngai misu nangeza aki bien. Mais évolution est bominga misu. Lelo, tout ko raté février amboule betite. Février to ibakelanga muke. Yo moni mbule beti. Qui lelo. Et c'est comme ça monde des ali ko kende ko zala juger. C'est comme ça que monde des okende ko zala détruit. Mais évolution ko sala ma partout. Sauf dans la parole de Dieu. Bana nzambe faut pas simba que le monde est ko zala juger. Papa Chic au simbelo mo ça très important. Bon évoluer na bino no soboki ko sala. Mais la parole de Dieu est un fondement solide. Mutu akoya ko changer ngo azate. Ndenge monde ya Lot ezaki jugé par le fait. Lot na famille na yeka kande ba bimaki. Ndenge monde ya Noé ezaki jugé. Noé ka na famille na ba bimaki. Ba comparer yango na avènement ya fils de l'homme. Une famille seulement nde ba kozala sauver. Monde momba et qu'on a détruit. Tant qu'on a une famille, il faut que la profondeur de la parole de Dieu. Bah il s'agit Jésus Christ que maman na yo na bande kunayo parce qu'il faut ébaquer à part Jésus Marie abota. Bana mususu Marie. Oh moi si à Joseph. À part Jésus abota. Yango na ko regretter lelo ba to ba continuer ko benga Marie as vierge. Et là, on est dans le fondement biblique. Azalaka vierge, le la moi signonso. Mais le Marie a zui zemi à Jésus vierge. Mais à part Jésus, Marie a bota Jacques, Marie a bota José. Basali. Qui veut faire le bel abango? Oui. Atangi combo Jacques et José, bande kwa Yesu. Ok, te nazo bisa yo ke. Ba yo bisa Yesu ke. Maman na ona bande kuna yo. Donc, bande quoi Jésus, petit frère à Jésus. Ce qui na Bible abi Jacques, frère du Seigneur. Parce que bazara de Jacques. Jacques, fils de Zébédée. Wananda zaline de quoi Jean. O bazaki ba pécheur. Ce qui autant qui verset abi Jacques, ba signaler que Jacques, frère du Seigneur, c'est-à-dire de quoi Jésus. Mais Jésus répond à l'obi que nani yangonde mama nanga. Nani yangonde bande kunanga. Mama nanga bande konanga ezali ba o bazo yoka liloba nzambe pe bazo tyango na misala. Or la famille se compose papa, maman et les enfants. Voilà. C'est que ne le besoin nga ko ba que ma famille
ezali bao bazoyoka liloba nzambe pe bazotia na mosala. C'est que mutu nyonso azoli koyoka liloba nzambe pe azotia na mosala azokota na famille ya Jésus. Sikoyo ntango monde ekoya kozala détruit, famille oyo ekozala sauver ezaka famille ya Jésus. Voilà pourquoi mutu akozwa occasion ya koyoka parole oyo ememe na repentance, à croire na parole, à croire na vraie parole, abima na babiloko ezo salama lelo, parce que ce qui est vrai papa chic oyambaka ba pasteur rebelle, okopiraka na ba pasteur rebelle, oyebi ba vrai na ba faux, oyebi makambo esalamaka na sima caméra lelo kotanga pena la vraie église baza mingi te, bazali mais baza mingi te. Il faut faire très attention. Donc zongi na likambo ya notre sœur ouais édifier biso mingi pe azo continuer ko édifier biso na ba cantique na ye la sœur Nadège portion oyo yake ko zwawana ya ko bénir ba marié au nom de Christ Jésus conformément les saintes écritures et puis ça méritait. Tous on peut quand même exemple te ko banda ancienne alliance tina nouvelle alliance pesanga ndakisa ya mwasi moko sa pamboli libala ba ramasser yango wapi s'il vous plaît. Tous apena no makambo to so bango na esprit moko ko chola motuté ya ko kitsa motuté ya ko dénigrer motuté ezande kaka souci pastoral to za nango parce que moni ndeke ke wana e ko kende pe comme normal e ko tikala e ke pe comme nango normal. Osomona bala ki sabiso ata mwasi moko na Bible s'il vous plaît. Exemple on a besoin ngo panani mwasi au pambola ba marié pouvoir wa nos yeux wapi ministère et peut s'améliorer aux yeux ngo wapi. Et là on est tozolo ngatolo ba yangwana tozolo bango na kimia to fingi mutute mais moto nzambe s'il vous plaît. Inspiration ya moto nzamba lobi à travers moto neti lobi pe nzamba ko lobela yo pe papa Manuel ba ma komi ba tia na Bible ezali makanisi révélation ya batunde les Bible mais boni ko tika laka oyo moto wana komato pe oyo nzamba lobela batu wana baza basa nzamba pas ko révéler maman Nadège abana pe mariage mabezali wapi. C'est que Bible to continuer Bible ce que na landi moto na kasi Bible pe yango ba Bible continue oui ba ko renouveler yango ba non saki ke ba eza bongo te papa natanga verset moko eko sunga biso. OK kotanga verset moko 1 Corinthiens chapitre OK na suka oui pas de problème je crois que message c'est l'équipe. OK donc na verset 14 et pardon chapitre 14 il y a 1 Corinthiens verset 37. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, ce qui m'ont dit magasin prophète, ce qui m'ont dit magasin pasteur, ce qui m'ont dit magasin évangéliste, ou inspiré, c'est qu'il a pémami, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Apôtre Paul a dit comme makambo na esprit, il y a négociation te. Que c'est comme si lilobanza meto comme marchander yango. A poser vérité. Que makambo nga apôtre de Jésus-Christ. Oyo nga na kutana na Yesu na nzela Damas. Makambo na komeli bino c'est un commandement du Seigneur. Ce que ozondima koza inspiré. Oza na kopema ma ya nzambe na kati na ondima yango. Ce que ozondima pe koza mosakoli. Ndima yango. Ce qui peut ignorer, boya na yo boya. C'est que apôtre alingi te que négociation ezala. Parce que la fin n'est que justifier. Sali ezali, jugement nzambe ezali. Ce qu'on ndimi, sali ezapona. Ce qu'on ignorer, oui, oko sepela. Parce que tant on Noé azo sala arche, azo kata banzete, arche azo tonga na mokili bazo tonga masuwa bo ndenge nini. Oui, bato bako seka Noé zoba parce que critique le bibongo bazo balisa bazo bala bazo lia bazo sepela Noé zo tonga kara mais mukolo délige surprenant ki bango bakufaki Noé kaka na libota na ye
nde bazaki sauvé. Lelo tozwa kotalisa ke apôtre Paul alobi ke oyo na komeli bino c'est un commandement du Seigneur. C'est quel Seigneur? C'est Jésus-Christ. Un commandement ba négocier kango te. Yango mona bi c'est un commandement. Oya ko ignorer à ignorer, oya ko croire à croire. Osomona la fin les ko justifier. Et là on dit Paul a commis, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Est-ce que vous savez que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur? Ma soeur, tant a joué déjà couple. Na kata couple na mobali yaza. Tant déjà imposé bango maboko. Aux hommes ont joué autorité sur l'homme. Pourquoi qu'on violer la loi? D'abord, il peut s'améliorer. Pourquoi qu'on violer la loi? Natanga verset à Souka, Nombre chapitre 6. Voilà, votre aussi émission. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Oui, verset 22. Chapitre 6, verset 22. Et le Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. C'est que les enfants d'Israël, bazalaki bénis par Aaron et ses fils. Nani yangoaza Aaron, bana Aaron baza banan, mais ce sont les sacrificateurs. Pour na kolobake, bana Israël, makambotali lipamboli na bango, nzamba zyango apesa yango Aaron, na bana na ye, botala ndenge bo wana kopambola libuta. Siko na 1 Corinthiens chapitre 9. Nazana verset 13. Okay. Apôtre le Bible. Ba oyo bazali ko remplir les fonctions sacrées dans le temple, bazali ka nourrir na temple. Ba oyo bazali ko travailler na hôtel, ba liaka na hôtel. Siko a interpréter de même. Nzambe apesi nzela na ba oyo bazali ko annoncer évangile, ba vivre un évangile. Oh, ceux qui annoncent l'évangile, aujourd'hui, ce sont les ministres. L'obésaki ba sacrificateur, les sacrificateurs d'aujourd'hui, ce sont les ministres. Papa Chic, Aaron, na bananae, bango nyoso mibali. Na sacrificature, na tche défi. Monde entier. Na ebi que ba oyo ba ko sepela une émission, ba ko lancer on a page parce que l'émission de la fois passée, et les gars qui n'a pas page. Na tche défi dans le monde entier, même si on n'a pas page. On a page na biso chez biso télévision. Ba zui oyo, ba tambo on a pas page mususu. OK. Oyo ba page ba Facebook. OK. C'est-à-dire nangina tali saka ke bala kisanga un sacrificateur femme même dans l'ancienne alliance. Si mato zongi na et pas Jésus-Christ un apôtre femme. Atikali ko zalate pourtant likambo ya kopambola mariage lien wana mandat on ne peut s'amener mutunyo sauter et peut s'amener n'importe quel frère té et peut s'amener ministre lokola mwansi na kati na ya akoki ko sala profession nyonso akoki ko yemba ndenge notre sœur ayemba kakitoko wana coup de chapeau amen a édifié kabiso banzembo lokola ba shilo wana vraiment ça ko édifier. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. On a arrivé à la fin de cette... moi, c'est à cause prophétiser, moi, c'est à cause de la libéralité, moi, c'est à cause parler en langue, mais les Cambotali, l'ité, la sémence. Parce que parole de Dieu, c'est la sémence. Moi, ça, c'est la sémence, c'était. Voilà. Moi, c'est à côté, mon colomba da rokumba zemi. Oh là là, c'est fort. Bocha la commentaire, to simika wana, bocha la commentaire. Voilà, mesdames, messieurs, un grand merci à vous. Merci à papa Emma. Vraiment merci. Emmanuel, la nenge, on m'a invitation à Bisso. Merci. Toza na mikolo mingi nayo. Oui. Voilà, Toroza na semaine prochaine. Oui. Toi fin ya semaine Toroza sunaye. Merci na ba bazo ki ba kwa na Bisso. Merci na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth. Alors ba ina bo raso mutu musu ta prier.
tokutani mbala sima soki azongi te. Bye bye. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Ntango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki nakei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Natindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimvundu leki ya mama na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on appelle ça qui est 15 000 $, mais bayebi singa place moko bezamba moins cher. Bon, yo le bakinini. C'est une perruque bébé. Moi eza muke, nazo bakisa lo misato. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bakinini. 2500. Muke, eza muke. Na robeto mata. Nazongi kisasa ndako emonana te. Ata terrain ya pamba na muna. Oza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te. $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo